recensement c'est vrai les autres là-bas dans ma zone baoyaye te azo chabamona pepe ngai na recensement parce que depuis bon mois dans la monika ka mutu moko ndesi na kufa ndepe na musa l'émission nous avons besoin d'alité avant ma yabaka bazambi bisa tu sais pas bakuta na biso papa biso lequel papa ya lugana papa Idangela kuti bango wana wedangati na bango de papa simulimba na bango clairement na sondi nzambe oya créé mokili eza papa Simon Kimbangu ye wana nda sali yo ye wana nda salinga ye wana nda sali mokili ya solo nzambe mosusu azali nzambe ezali kaka ye papa Simon Kimbangu okenda Nicolo tozozela paradio tozozela alekumo tozozela nzambe aza na biso sika moko nzambe oyo ya basabrana nyonso bazokulie wana eza papa Kimbangu et je le répète nzambe oyo atindaki William Branham eza Kimbangu naza prêt ya koprouva nous n'importe comment bapapa balobaka biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mipengo isaka ntango ekoki amenta alobaki te akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokokana 100 ans ekobota makambo ebele Sala mosala ya nzambe na solo esika nyonso yo ozali po tango na yo ekokoka solo bongo mokili bazala témoin pamba te tokolobaka ete témoin ya moto ezali nzambe pe témoin ya nzambe moto banzi amenga Makimbangu télévision boyei malamu na kati ya chaîne na bino pe na volume 2 ya masolo na biso na kati ya émission tolobela momo mwilu ekokamba makepa ya ngai momo falon ntima na version na yango pole témoignage oyo tokomemelaka bino butu moi na ntina ya likambo ya tata Simon Kimbangu kiangani pamba te il est de notre devoir ya koaccompagner œuvre oyo ntina suka biso na bino toyebi ete keke oyo ezali ya suka tata azali korepeshe bana na ye mbote bisika nyonso bozwami mpe bolandi malamu na ngonga oyo toyei kolobana ntina mosusu te na ntina ya tata mokonzi ya bule kasi biso na bino tosala ndenge tomesana solo bongo tokabola sango pamba te tata Simon Kimbangu kiangani ye lobaki ye akotika moto te na nzela yango tomoni biso na bino toko répéter yango butu moi ba mesure oyo ekangamaki na mbanza ngungu toyokaki yango malamu na dimanche ya yambo oyo asangibelaki na biso bana na ye ete kaka ndenge tokangaki na mbanza ngungu bongo yo mwana ya tata ozali na ndako okoisamaki ozali kozela nini telema simba mosala na maboko pamba te nzambe ya mimonisi kati na yo azali solo bongo bolingo ndenge bosili komona na kati ya plateau na ngai toujours na compagnie ya bandeko na ngai oyo bazali awa tozali na loboko ya mwasi papa Pichu elongo na papa José oyo papa Pichu bomongo voilà très belle précision elongo na papa José Costa mpata oyo tozomi awa na kati ya plateau toyei kolobela tata Kimbangu na loboko na ngai mobali nazali na mwana ya papa Makolongulu na loboko ya mwasi nazali na mwana ya mobali ya Liputa biso na bino totala 2 personnes wana awa Makolongulu a Liputa kasi 3 personnes en dienani tata Monimo Santo papa José santé za malamu papa Pichu santé za malamu timia ezali tokabwanaki tozongi susu ndenge topesaki solo bongo rendez-vous na bayi internet tobalandaki biso na volume 1 oyo tosilaki kodiffuze ete tokozongela bango mpona continuité ya masolo na biso na likambo oyo kasi nakosepela mingi mpenza na volume 2 oyo kobanda na bino parce que na début ya volume 1 précision ezalaki makasi na ntina ya likambo oyo toyaki kolobela na interprétation ya bato bakotalaka lokola ntango na yene ekoki te aboyi kondima ya baninga parceke ya baninga ebeti publike ekolanda biso balandi ya menga Makimbangu bane Kongo bayindo nyonso na mindele oyo bakozwaka te kotala likambo ya tata Simon Kimbangu kiangani ntango likambo wana ekomelaki yo ntango ozwi bavisite
parce que tolanda témoignage yo oyo ezali na menga makimbangu butu moyete na multiple visites na yo tata kimbangu obandi komona euto alaki moke ti atambusi yo mboka na mboka obandeka komona kasi oyaki te na kasi ya ndako na ye ozalaki koexécute to mpe kosala baorientation ezalaki kopesa o ndenge ezalaki kopesa bakijo na mosika kasi papa lobaki likambo moko très important na kasi ya ndoto na ye eke ndenge nini tobengami banekongo bavulusi kasi tozokosala likambo yango na kati na etonga na ye te ntango ndoko ekangi yo osalaki ndenge nini motuna ya bandeko bakolanda biso oyo batunaki mpo oya omonana olata courage wana mpe obanda nkokoso ezalaki kote nini kamera ezali wana ezali kolanda bino bon ezalaki facilité ce n'était pas vraiment facile ezwi na temps mingi mpona kobanda koloba makambo mais comme lelo eza vraiment temps nazali te ya koloba mingi eza lelo temps ya papa pichu na mokuse na kolobaki c'était vraiment difficile ya kobima vraiment boye na média naka na koloba mpe ndenge nazolobako mais na mokuse ye moko lisusu papa makolo ngulu eloko nazoloba mwasi nanga aza témoin ok ye moko ayaki lisusu ayebisi nga makambo oyo nyonso il faut otalisa yango na mokili il faut otalisa yango na mokili nyonso oyo yo omoni talisa yango mpe bandeko mosusu mais eza facile te eloko abisalaki na yango wana atindingi epai ya mwana moko ya mwana kaka osola basala atindingi epai mwana nalobi bandana na mwana wana ya mwasi nakei epai mwana wana ya mwasi babandi kotalisa makambo oyo ya limbango ntango kaka na bandi kolobangaka ke oyebi nzambe boyeboye kristi limbangiste boyeboye mwana wana mbala moko mpo atiki kosola basala kini abengi papa na bango papa moko aselinga bato babano ya mbango ndenge sibalananga na kini nazongi so epa papa makolongula yakisinga alobi omoni eza facile te mutu nyonso te akondima likambo oyo mais yo devoir no eza kaka ya koloba esili le reste kokipe yango te et puis apesinga promesse moko promesse wana apesinga nazovivre yango promesse wana nango bango boye te na réseaux sociaux te mais promesse wana nazovivre yango mokolo oyo mwasi nanga koya peut-être kozala mpe na ye ye mpe akoloba mingi yango omoni nalataki quand même courage wana mais eza facile te parce que biso oyelinga soko changer direction bafingaka mabe donc na minute oyo totikali biso moko bato bacoli bazofinga outi koto oyo okiti toba oyo recensement nzambe azosala recensement azobenga na bato oyo ya ye te azozwa babonga na koloba boye ok babingiso na cadre wana ke ozalaki ya ye te nzambe ntanga recense ale adéclaration na koloba boye nakokuse mpona tikela papa pichu recensement c'est vrai ezosalama nzambe azozwa oyo ya ye baoyo ya ye te azotya bango na pembeni ngai na recensement nakeyeba bapasi mokimba parce que depuis bomwana na nga namoni kaka motu moko ndesi nakufa nde mpe nakosala émission babetaka bamasasi nakufa te babwakanga na océan nakufa te batyelaka bapoison ebele awa nakufa te donc makambo eza telema ebele ndesi nakufa namona te nzambe moko boya ye abikisanga ubie nzambe moko aza koya korépondre bapriere nanga namonaka papa kimbangu nazosambela na badifficulté nango omona ye mwana nanga na pesi solution na makambo nyonso se soki nzambe wana azali seke naza ya ye te donc naza nanga motu ya papa makolongulu parce que ye moto abokolinga depuis mama kufa ti ndenge naza boye nakoloba ye moto abokolinga spirituellement parlant alors soki nzambe moko boye azali quelque part nayebi te nzambe oyo apresente biso na mindele oyo ya zero faute wana oyo ya mama geta wana eza peut-être nzambe ya bato mosusu me yanga te ngai lelo nazolo naloba yango clairement na oyo asombi te nzambe oyo akreye mokili eza papa simo kimbangu ye wana nde asali yo ye wana nde asali nga
ye wana nde asali mokili bakestion eza te mebele nga naza prêt de toute façon nasali chaîne moko boye chaîne wana ekozala vraiment bon soko opikaka na crise ou bien obelaka tension Kotala te. okota te na chaîne wana Très bien. nazo expose yango bientôt Pour la bonne cause. na chaîne wana baémission ekocontinue na chaîne wana baprédication ekozala makasi na chaîne wana baquestion réponse mpe ekozala parce que tant tozolobaki kimbango aza nzambe il faut ça la fonder quelque part. Ouais, bibliquement parlant. Oui. Ce n'est pas que nous autres, trop d'études même. Donc, dans mon cours sur la parole, les amis facilité. Si le lobby est facilité, looking à la façon de nous. On a critiqué. Et la zone il s'en a même que pour mes collègues à nous ne pas battre. Voilà la langue de la chrétienne. Collègues à nous ne pas battre. Parce que vous avez dit, on a mis la vie photo, la vie photo qui m'a dit, on a pas porter la plainte. Parce que vous n'avez pas porter la plainte. Photo, nous avons la tiamoté. Nous avons la chaîne Moussou Oyo à sa distribution émission. Non, mais ce sont des miniatures. Oezak et moto, à côté. Pourquoi tu as une miniature, je vais aussi apporter une touche là-dessus. Et ça pour que Moutou Oyo. Attends, nous avons une émission, mais juste à côté de la photo, les autres affichés. Ah, nakati na makambo, basolo bela tata kimbangu, basoko lobela pe bwana, mais to lobela pe bwana parce que papa José abandaki wana. Donc c'est ça, on a reçu ça, les alaki vraiment facilité. Ça n'était pas facile. Et makambo ya bato ya Branham, toute la famille, toujours malheureux. Toza na nzambe moko. Ouais, nzambe oyo ya bato ya Branham nyonso bazoprier wana eza papa kimbangu. Et là je le répète, nzambe oyo atindaki William Branham eza kimbangu. Naza prêt à koprouver ou n'importe comment. Très bien. Nayaki bapasteur ebele. Ntango nazwaki sasa bamosusu bauti babrisele bamosusu bazalaka awa tozosala bamama na deba awa na lisasa. Mais nakotongo na libongo nanga place nazali nakomba tata mwana pe molimo santu nakomba tata mwana pe tata molimo santu batikeli na bakesese moko ayebisi nga ke azokende kutu nkamba. Très bien. azokende nkamba soki aza na soni te peut-être que bakofilme ye mbi ye moko mpe akoloba bapasteur ebele mpe batubelaki bango mpe bamonaka ndenge moko bamonaka ndenge moko même bato l'église ya réveil baye kolukanga na yolo tozalaki presque na 20 personnes na yolo avant eso papa aleso bazalaki alinga témoigner débat ya kosangana te na bapasteur ya réveil basengi bango nyonso bakende nkamba parce que makambo oyo eza révélation eza makambo te baexplication ebele c'est aussi une révélation soki ozalaka kuna na bapapa soki ozalaka na bango kuna na mokili ya koreconnaître facilement soki ozalaki na bango te omonaka mystère omonaka mystère donc nga naza wana mpona kolobela papa kimbangu pendant qu'il était prophète ndenge nazoloba bato balobi n'importe quoi ofingi Branham osali boye na bavideo na nga nyonso natali ofinga Branham te. Je respecte William Marion Branham et connaissance mpe oyo naza nango lelo mingi mpe euti epai ya William Branham parce que nzambe azoutilize motu nyonso ya lingi esika nyonso oyo aza oui nzambe azoutilize motu nyonso ya lingi le respect oyo Branham ateya biso yango moninga na silencieux mais bango Branham ateyi bango le respect bazofinga nga bazocritique nga bazoloba n'importe quoi mais nazozongisela motelo moko te parce que nayebi esika na telemi. Merci beaucoup Papa José pour la précision oyo yo ozana mato ya koyoka nazosuna ngambo ya Papa Pichu ndenge alobaki ete soki oyebi te silence ezali meilleur remède okokopesa na moto azobela na likambo moko oyo ayebi aza na ndenge ya koexplike yango te. Papa Pichu tozongi na ngambo na bino silisaka Pichu bemongo Papa Pichu bemongo moto na liputa mobali ya liputa mwana ya mobali ya liputa mais lokuta mabe te papa alingi yo makasi et puis na ndenge abia jalousie ya bana nzambe ntango ozoloba sa motema na bi sikoyo plus de 5 fois papa kana Papa Pichu bemongo nakoki koya ata pa papa enoke te mpona abeta mpe liso te mpo soki toloti tolobaka
Ah, non, t'as qui boue. Mais à tirer la bête, t'as les soldats sur ma caméra. Donc, à ça, la moussala par la fois. Bon, à ça, la moussala par la fois. Mais au début que papa, na kati ya libota, azalaka na affection mingi na mwana oyo azana esika moko te. Par rapport no ya fani na ndako. Parce que tongo pourquoi bazomona na ye. Ayebi kalali ala muki ala kinzala lei mingi azosa no ya za distance asesusaka mingi na ye. Asante gini, zabu mingi parce que pour ça yango moni kazo azobimela ka mingi biso. Parce que toza bana na ye. Mais tozalaki mosika. Yango wana toujours tobanda ko visite. Merci papa pour tous les nombreux nous au contact qui en premier temps aux yeux Kinshasa aux yeux mokano l'obité cette fois-ci na yé penza na yé. Oui madame. Ça est facilité quand ndenge papa na biso tikoloba. Ça est facilité. Yake na ye na Kinshasa ngope mbala moko parce que yé moko même pas si moi qui m'a okanga na tikoloba dimanche. Naza teti oyoka ba teti moko pe oyokipe na témoignage ndenge na soloba. Le teti a teti depuis 2008. Donc teti wana eza ndenge nini ndenge papa na biso pasteur auti koloba parce que nazala ki kotala niveau na église nga nazali o nasi na tei batoke tozo zela levement. Donc kola koya kokitana sete mazusu kandena mapata. Et bandi ko benga biso ale biso boto zana na sale tonetui toke kutana na mipepe. Ok nzambe ngo biso dozo zela tozo kauka mungo te ndengo wana asi ayaka la fandi na biso sika moko. Alors koko mananga itango na ye na kati na komi na Kinshasa awa. Tawo na komi na Kinshasa na place ke na luka église kimbangi se simbangi kaka te. Na fréquenter le soukaka. Église na biso message. Tellement na so mona bandimi message nini ba yebinga na komi pasteur donc pour nazwa vraiment façon que na kenisa ah alongoli makanisa wana. Donc na koma ki na idée que te. Na sa seconde nini. Il faut na que en Afrique du Sud. Comme moninga za l'église kuna, asa pe na besoin na ngai na koma na losambo na yo wana. Na bite na so que en Afrique du Sud. Tango na zwili kanisi wana ya ko kenda Afrique du Sud. Nde ayoko belisanga. Donc ayoko belisanga. Alors tango belisinga. Maladie. Ah. Na comment sentir peut-être tout ça bien té. Tout ça là qui na docteur moko na baka lopango moko. Docteur wana zo futela. Maman na biso lobina ya. Papa Pichi ozo belo zo bisa pas docteur. Papa Pichi ozo belo. Ah, papa pasteur. Vous êtes malade? Ah, oui, bisa maïté. Ah, papa. Azunga be examen wana pa bandi ko traiter ngaiti malaria. Bandi ko traiter ngai wana eso malaria typhoïde ka ba malade yango e koma wana ale. Famille babandi suko condamné ngai. Depuis kenda mona nakate kotoyo dozo ba kama famille dozo le kate tala baninga ndenge bazo sala ta bazana ba pays étranger mais siège na bango salia wa zo ba kyakeke ya zongibo. Tana moni de wana habité. Natika na makambo Afrique du Sud. Na boxana na installation awo. C'est comme ça na zo biloko nango ezana Brazzaville na ya na yango. So na bano voyage kana kei na zongi na yebi ke libote sali awo. Bazo ba place na sali. Na yoko fanda pa na kei peza na tali bo savant. Asiko na sali na luka pe mosala. Na kei ti na bralima nga moko na koti na sololi pa ba promettre ngai yaka jutelo ya kota kombo na yo. Na kei jour na pesi pe kombo. Le ka jour tel. Oya kotala se kombo ko bimi. Na kei bo kombo pe bimi. Kandenge papa na baki pasteur na kosunga yo. Kombo pe bimi. Kombo ko bima do dans keno kotala kombo na tongo wana na kei te na kokakite. Jour elandi goloko na bana ko sote do ba docteur na lisusu wale. Na kei na moni kombo bimi. Ah, Nzambe na zimo sala.
apena afandisi makambo ya Kinshasa nazongi na ndako nazongi na chef wana chef alobi te kende bazwa yo photo la na pe inspection ya mosala nakende kuna boye malade zongi moye pezake na matériel d'escalier za sute na bima na malembe pa na sute taxi comme na saki na mbongo express sindako nako mandako liwa madame nambongo na yaki na yango na ki patron na zalaki na yango kota hôpital kota ti jusqu'à même saucir était comme na zo ba mokilité na liaka lisusu te na yebite to etalani na yebite buté komi na yebite so que na sala ka bezo beni ndo na zo ba pesa mokilité ndo ba sala ka peka ka ki peut-être na tonga ande okata moté peut-être to pe na poko peut-être to pe na moi donc lisolo na zo bisayo même moi na pasteur yowana ayebi ndengeni na komaka kuna santé zalaki ndengeni même les personnes qui ont donné parce que nous avons passé la santé dans les avocats les amis alors si natikali vite veut dire pour accorder comme ici ko batama wasoki balambi bakanisi na mwasani bakanisi mama ngai nazo ba mokili wapi nazo te wapi ngana tika wazotala ndeki akukufa tope na 10h ou bien akukufa na 11h papesi mama na bato amawa nde tango na komi na niveau wana ki ata 50 frères ali lisusu te dépourvu nde na yeko mona mobala liputa kande na nani na sala kufana ngai wa soki okusa lozo kanga so lebeni nde mobala liputa yeko ya wana madami donc maintenant ni encore batté ayo koya ebisinga lobi omoni nde na sukisi yo na bisa ko ke na kusukisa yo ko za mutu makasi nzani parce que na pesa ki yo makoki OK awa seconde na sukisi yo ozali siko kokibela ezati na minute ozali supene loko te kasi na bloqueur ya ngwana nde siko yo kosalela ngai ale telema ngobetoki tutatela kana ngai lamuka telema asekusio ba mo ya mo ko ya ko simba na bitika na itika na ba uso dia mo to seka ringa kufa buna ka pesa kana ya mo ko na biso mama na bite tozo mona esini na sinabiki yelo kola yebi bele mandenge papa simo ki ma ondenga sala papa na ngai bala mo ka bibo sava zana bo sabio kotoke ba bite ko ke na ite mama yo so mona teke mama mo ka lobi azo bunana ndi na diwa watu muso sala ka ndengo wana aliga sala leta so na bite abano sala leta ko na ndozo le la nini ngai ni na sinabiki dero ko sa te toke le ndako bo sava so ki ko tika la yo tika la ngana ki ndeto yeko bima malembe akani biloko na ye do basenga biso pe mbongo te ki otende nga zala ki hôpital obo obimi a régler situation nyonso très bien ba conseil ko uta pe wa batu na pete ba lobi pe loko do ba so ma leti ke na so ke na ndo ko ya kukufa to ke ipa pa lo so tutamoliti na pe na fani tutamoli pa na pe na fani to do so ko tali ko yeba te si to komi na ndako mama dona tali ndako boye ba mi se kanyana mama lo papa ko yani vedi na kwa na ndako na fandi na sima kitite lokote vedi kubana ko pe ka de divati plastika oya ke soki ba pa ya ba yebo bimise ni ba ko pesi ba nyos ate lokote et pour je peux te nini te maman au sala qui boye papa na sala ça par exemple donc à voilà on avance alors après
na le baraka après une semaine ba 5 jours mpele bandi grande inondation bonaki na Kinshasa wa mpela ya monene utiko sale mo eza pona cause na oh mpele ya makasi na Papa Pichu de Mongo. OK Totelema nano wana. Inondation tolobeli Kinshasa mobimbo e katiti Brazzaville envahissement mai et tomboki. OK. Ti ekoti etambuli mokili mazaki pona yo. Papa maman Mende ni oyebi kezaki pona yo. Mais Jonas a yebi sa bato lobi ke boboki biloko na masuwa pona nini boboka ndengai parce que cause ezangai. Kolo likamwa yebaka. Ayebaka ndenge ni tango nzamba comme ko référencer yi. Nda comprendre que te porteur ya malheur ezanga. Est-ce que oyebi ke tango nzamba pesa ka moto mission soki moto wana zali ko ndirsi moto manaye ezana ba conséquences na ba risque. Oyebi ke na ba inosa pe ba kufa. Dans notre temps, pardon papa na katabinote na pesimbote na papa na ngai. Papa Antimantier Milouya la Kalamakala bébé turbo, inventaire ya mutuka marque Nkala. À l'époque, yeba mindele ba yaba kenda basenga yi na maboka papa nyangenda à l'habité. Papa c'est moi qui bon à l'habité, comme si ça ne suffisait pas que papa c'est moi qui bon qui a gagné. Il est là vivant, il peut témoigner. Bizarrement, il y a une émission, je crois qu'il sera le prochain. Parce que dans la série témoignage, ne soit papa Costa. Il y a papa qui banque qui ça y est, papa qui a qui ça y est, les marques de véhicules, oh, il faut inventer la pomme et les beaux qu'on a. Alors, tout ça, la journée à Mandela's Day, à la gare centrale. La combien on est du gouverneur en Afrique du Sud, n'a habité à capitale Obayaki. Maman dit Moutouka, oh, a inventé les qui n'a défilé, comment cet homme, à cause à l'époque, Kimbuka, baby, c'est sûr qu'on battait les moutons au TV, surtout au Iboyango. Papa José Basala Balikanda ba démarche maramounia au Swakene. Donc vous avez les Camerounais, papa il faut que Sanzela, ami Memina Baboukou na yaki, papa Talia Seki. Et bien c'est sûr que Kuna qui s'en va le essayer parce que oh ba kozwanga na kotika na eloko te. Ba oyo basi ba kuna na sina bungisi. Alors au kende te. Azui mokano akene boze papa bi c'est yoko bima wa te qui s'en va na yo a. Ake Brazzaville et kokoma à l'instant même. Oyo ba bengana ki batu na Brazzaville et tango lobi likambo oyo ezongisela parce que tango ya zongi alobi mukolo zonga maboko na makolo biso ki babengani batina Brazzaville eza pona nga OK biso kutu bandi ko sera tobi ah papa yo zaka muta ba événement pour ya se kisaka zaka bongo comédien alobi oui papa bisanga yoko yoko nyata kuna te mais tango akei sina ndako ya ndenge tina ba konjo to yebi to ko cité minte akomaki ce ba komi ko préférer plus yé que ba tout mususu makambo komi esika dai ko fanda ba bengani tout ça pour dire et loko papa Pichu olobi et rappeler la témoignage to nzima ite to seka na ndako to ko bata ba transfert to ko seka biso nyonso alobi za pona ngai ba bengani bato papa ba ki yoko ko kenete et tanga ki ko abina ki ko mona papa ki mbangu na fukami tango na moni papa qui m'a raconté le conseil oh bah sur qui entre bango za entre nzambe na mwana entre parenthèses même biso loba ya mingi te kasi na rejoindre idée wana sikoyo interpeller ngai donc c'était un témoignage que je pouvais pas garder pour la yoka ki yango et ana yoki susuke envahissement mai cause nango papa Pichu. Merci madame. Et ça cause na ngai ndenge na uti koloba yo moko propre témoignage ndenge ça. Oui. Parce que c'est là qui t'a on a commenté na Kinshasa awa na kende tout droit l'église évangeliste na se présenter alors bango bazwa ici ko c'est la procédure na bango tine ba ko sanga na kana Très bien. mais tant on a na yé na salle de résistance ali na longo ici makanisa na fandi na swindako na kuna approcher bosala tant bosala ko pe mona no liena sala akosinga na malade sili na zo bisuka na ndako wana tant na zo na ndako na kubisuna makanisa ke ifuna ke na zo na musala nde mpeleye kuya tango mpeleye ti jusqu'à que tovandi kaka mpele koti ti na ndako nakomi mpo nabima nazobima na balabala mai ti niveau yawo mpela wana eza inondation moko vraiment ndenge nazoloba bato bazalaki na quartier na biso bayebi yango kingabo wana mobima mama nzenze kramonde nini bato nyonso babima kuna sampili wana bango nyonso osukaki nango boni ti d'abord ça ne va pas tokomota na bato place akolala esali susu te tokomaki na likolo ya bakiti ezilisi na bakiti
Donc veut dire motonyo so papa le pas mon locataire mwana na mwana bendana au conseil na mbongo pe pas na nani ya location qui bozo msela yo papa le pas yeba ke ulukesi Nathalie na maboko na satan na 50 francs toko sa siko ndenge mama yi ato sa nete toke le kota muninga na ya pasteur na mumbele toke na tabu bongo na bisaba toke tozo mema mikumba na mitu moi mikumbo etikala kibino moko basi kozanga ma kifunda na bino zanga kate obligé Nathalie c'est dans le bité to komi na TP na rombo TP dans le bité to katsa ngamba ya poalu natala buninga camarade ya pasteur ponga ba camarade na etikala ka pasteur parce que nazo ki famille na ba pedande ibota na sana très bien to que na la kaeki na longo kuna po na zingi ndenge na ibisa ki aibi déjà que kuna to singi to que kuna to la ki azu 15000 après singa ina futa transport alobi nazo ba matin ndenge za ba sa bikisi yo na yebi nzambe na yo ndenge asala kakati na yo atambola na yo sana ok nde na yo kokende na biso mama to comme na parole de Jésus pour famille mama to sokene mobile mama alobi papa kwa nto ke kinkole te kinkole na yeba ni kinkole te mais kinkole nde voilà comment on a comme le kinkole vieux amour mon cher par rapport ndenge to sana bon ça va toka ni kinkole to lukate église moko to fanda to senga nzela to fana ta église wana malema na rétablir bien na kobanda makopi na sa mwana mobali na kocha même bible mopanzi na ko débrouiller ndenge to débrouillaka voilà c'est comme ça na kozanda ko to kufanda la vie c'est un combat donc elle est installée na kinkole na ibiza na sabi kisingai mokolo wana ko to sokende wana nde mokolo oyo bazokende ko installer pasteur communal ya sele ya église kimbagiste pas na acteur donc là la kinkole yepé ba mimi na kinkole ta on a commis na kinkole kuna to tout l'église de boso ba ya ba kibiso te ya mi balé ba yeko ya mbabiso to fandi wa to kuti wa ta maladi bazana beloko ba mana pe état de santé église de réveil OK kimbagiste te brana me pété donc on a une santé na ngai ya o mota maladi seke to ko sala musala na mbinga yiwana pa ba pesi na pe place ko fa to fandi wana ti mama na moi transport tikala kidoso apende na poko wale watu na papa siko musala na yo ndenge za nabite na pe mana na za musala ya sana na yeka le na pe mana mena motema na ebike na koza nazali kama ko usala ko na ngai za voilà tola litoko etala na Yesu madame na bite ngana sambela l'église te wana dimanche to commence samedi dimanche bonne année simalo bonne année lobi na nene bonne année 2024 OK na ko sambela wate ata ko balali sibiso wa nenga ifona l'église message maman quand yoki pasteur auti kolomba mon dino message za pasi pour andi mapenza kene na l'église tala l'église ora ba ya bibiso dolali wana mais so mama na bi yona mwana bosambela ngai na ko l'église message na kana lukiti pe na moni na lali ni na eko sa madame na bi na moni l'église message to sandi papa ba to ba yano su ba ya bibiso bino bosambela ngai na kiko be na eko kene ko sambela kuna ana sambeli kuna deuxième fois allez na quel sous na expliquer bango balbiter au ko fana kuna te ça risque aller kende comme pasteur te nde baye kolongola ngai l'église wana sœur moko azaki na ndako kitoko allez ba pesi na chambre ça pas na sœur wana na ordre ya pasteur arrangement église donc na dépend de ce qu'on église un message na respirer bidaki bon na retrouver boyanga OK boyanga ipesa songi
tala makambo nyonso eleki yango na liputa me ngai message kaka otieka mpanzi ata balamusi obi te idée kutu eza lisusu te. Quel attachement. Quelle sorte de la foi. Mokolo moko nala toyokana ki tolala na l'église na diak na parce que tosala de prière ngai na longwe lorsque nasalaki na kei nakomi kuna boye bango mpe baye te naseli bango bazoya te ale nga moko nalali na église na butu nde namoni mobali ya liputa sikoyo olie namoni ye na liputa na liboso ayebisi nga alobi omoni ye naye koyamba yo parce que outi mosika nauti kozwa yo mosika yango sikoli na sepeli naye koyamba yo naye mpenza na mabele omoni nde naye na mboka oyo na minitio makolo yangai nati mabele ya mboka oyo naye kaka mpo natombola yo nayamba yo mpe natombola yo parce que osouffrir makasi me ngai naye koyamba yo mpo natombola yo nga moko nasi na ye yaka nasutuki aye aza wapi afandi besika nini nzambe nga na mobali ya liputa papa simoki mbango yango oyo vraiment na prie pa nalala boye donc makasi mpe azoto nalela bapriere ya makasi eza mpenza te nalala boye lisusu akomi na veste makolo ngulu alobi na nga alobi ngai na ye nde koyamba yo ndenge nayebisaki yo omoni ndenge ezali awa nzambe mosu aza te kaka ngai oyo yaka nazo selon l'église kimbanisi nasutuki nalala lisusu 3 fois 4e fois na longwa l'église na bima na ba 4h abite na lukate église moko rever na koka bazobeta mona nakota natuna bango ba orienter église emonaka nakena kotalisa makambo parce que na moni komi sérieux papa bado tambola si na komi na pona bi naka ndi moko lobi mezo tambola makambo za ya kimbango luka église kimbangiste luka na église kimbangiste talisa ba ose bango ko lobani OK dena yeko tuna mama oyebi kote terre kimbangiste zali terre ko na de ku ko bota mananga na tika ko chama ko l'église kimbangiste na yebi na ndenge za la kapel position te terre mwana ya bi terre o église na bi précisément église ndaye baye ko orienter ngana ndakala kende so commune avenue ndakala na station kati singa moketu to comme l'église kimbangiste ndena ye ko koma na église kimbangiste ta na commune église kimbangiste na kutu na prière atongo elinge bana na koti prière na lobe loko tena koti ka lokola mundi ti tango esili demo ko lobi na zonga na mona évangéliste abenga papa boni ozambo pa na bien na zambo pa bala moko demo ko lobi na bisika na ngaso na yo aloso la nga ya ka degi bakiti to fani na sanzi kamanga na bandiko raconter eti na lobele na lokaka na finimana no premièrement no yo ya lobiki na yeko yamba yo ndela zole mo ndambu muke oyo tamboli na yango voilà alobi papa ngonga na yo kokinzanga lingio makasi même biso makambo yo tozo yango te nzambe alingio nde makasi omoni moto yo lobiki mobali aliputa lobi na yoke na yeko yamba yo na ye na mboko ka pona yamba yo papa simoki bango kiangani mokolo église ayaki lobi do ya ye na pokwa yo meme butu anoloti aza na Kinshasa donc yo ya yaki oyo deuxième fois oyo ya utai koza voyage oyo ya avril mars bi azaliawa vraiment likamba boye tozela mokonzi na ngai communal akendeki na selile mosusu oki aye nakutansoye na ye ale amema yo kuna ndenge esalemaki na ndenge amemaki ngai naye kokende nakutani na ye etonema liboso nini ntango amoni ngai okutani na papa Simoki Mbango. Ok voilà précision mpona bakolanda biso ntango oyo omonaki papa Simoki Mbango kiangani en veste nini oyo resentaki to pe na bomoto na yo esalela yo conviction ke ye oyo na bandeki komona mobali ya liputa na ntango na moni na veste ke réellement ye wana nde nzambe. Ok ntango nayaki mpo na komi na esika oyo azali avant meme nakutana na ye
nafanaki nano côté ya basurveillant bafandisaki ngai abimeli ngai abi kozala presete lelo nazoyamba yo. Ok. Nde ntango na pasteur asingaki tokende tokei na pasteur communal na papa provincial tomemani pa bakomisi ngai pa na papa na mosika kaka ntango natali ye. Donc conformément bango bazomona yeki ndoki bazomona ye papa simoki maokiangani me ngai nazomona papa ya liputa moto afandi na kiti mais sikoyo nazomona na façon nini makolo na ye ezonyatela mabele te dans les vides na ndenge na ye mpe nafukami apesinga mbote question na ye ya liboso atuninga alobi oye atuninga oye neti moto ayebi ngai to mpe nazalaki na ye ndenge nini nayebisinga alobi na ye papa parce que ozobimelaka ngai sikoyo nga nazomona ndenge ya papa je crois deuxième jour le deuxième jour depuis oh mais complicité ça m'a fait subir le quoi on a gagné si vous bandez les beaux yeux de parcours mon co donc quand on est pas il a voyage mais ok le besoin de deuxième jour na biso ko mona ngana ko yoka kino ba yambi yoki solo na ye na qui le voudait à Luki Muninga. Très bien. Parce que na yoka il solo na lié tango après ça à ça moi extrait un témoignage na centre d'accueil. OK. Un dimanche mo boye ngana na kate. Elle dit que non parce qu'elle m'a envoyé un message à Branham. Ça moi témoignage moi mo kebo et tout ça papa mbazo bimela et tout ça. La Luki de la ville après ça il verra pasteur voilà. To pesiye mbote papa révérend Lomombo. To pesiye mbote papa pasteur communal ya Tsele. Commune de Lansele donc mbote sika bozali coup de chapeau na musala makasi bozali boyende papa lingi ba soda na kati elanga bazala. Tango yo yambi muto ozali papa pasteur communal au sectionnaire au chef de cellule. Muta yo émission kake ngai na mwana ki ko kanga yango pona yo te tindika ye sika yake parce que on va reprendre la mère pas pendant que c'est les camots et puis nous avons mon nini donc c'était une parenthèse papa Albert Lomombo coup de chapeau à vous et tata qui m'a moi bien gagné à foutre la rabisso papa José dans le civil mouké nous ministre mouké papa il est le cas qui est OK il va passer le numéro pasteur au Bengi à passer au yé bon les amis moi facilité pour la souranaïe parce que pas zéro banga oui bah menace pesali trop voilà ils ont protégé oui par rapport à la révélation de ça là c'est tout à fait normal la menace ils appellent trop dans mon moni avec mon boy m'appelle peu à Badoussou la dose water pour avoir fini à ma baie makambo ma baie pelé à ma baie il y a salité oui mais bah oui bazar la chrétien parce que azali ko protéger na azali ko comprendre parce que la yebi ngape ndengeza mais nzambe asalaki grâce toye komona na lobi lelo tozosala émission donc tozwi même pas kota kosolo mais makambo yango omoni ezobeli ndenge moko donc ok nazalaki na besoin na yo mpona soit coup de fil baimpression ya papa ya liboso tanga ya bibi no atuni oye donc abandaki kozela bino mpenza maboko ya kofungwama ok ale nayebisi na bino na ye papa parce que nga sikoyo nazomona lisusu veste te nazomona nde ya liputa mobali ya liputa nazomona nde ye nde moto afandi mais bato koto bazomona papa simoki maokiangani nde moto afandi nga sikoyo na bandi kolobela yo ya liputa poso ezalaki kaka ya veste na ngai na vegetation mais sikoyo ya liputa nde nazosola naye nabi yo ozobimelaka ngai bimeli ngai ntango molai depuis 2008 osali mpe makambo mpe ya minene na kati na ngai mpe posala ozolobaka kaka naye ya nkambo ti jusqu'à terminer ngai donc nde naza boye natikala nzela mais olobi ke naya parce que oye koyamba ngai yo ozobimelaka ngai yango na ye moye nalobaki o olobaki boye eza te mpo yo nde moto ozoyebisa ngai makambo yango voilà aye kotuna ngai alobi eza mabe ndenge nazobimelaka yo kotuna na liboso nabi te eza mabe te aye kotuna ngai liso alobi nkolo yesu alobaka na petelo nini aba na pierre nini nabi te alobaka na pierre ki alobi na ngai boye alobi yo oza moto ya bible
Bible eza na mutu na yo. Voilà. Mais likambo wana na lobela kaka pasteur communal. Et pas il na notre solité mais il a sauté président lobi yo za motambi. Bible va chaque yo na mutu. Abi nkolo solbaki na Pierre ni. Abi tenkolo solbaki na Pierre lobi ozalaki moluki ya mbisi. Nga na commission moluki ya bato. Donc comme pécheur d'homme. Abi savant. Tino nga na zuyo yango wana. Oluka bato. Oza petelo. Ti sikoyo même pasteur professeur na biso. Abenga nga ndepetelo. Même ye papa ndenge azali wana. So ni ya comprendre ngai facile. Obi kaka petelo, pasteur otaki na Branham petelo. Wana ibinga facile. Kombo na yo zwi. Oyo ya pesi ngai. Kama ye dit to pesi mbote ya zo kombo ya Paul. Papa edingwe. Ya zo kombo ya Paul. Donc ye moko nda pesi nga lobi yo petelo, bosa no zali ya koluka bato. Lobi moina o misete ngonga na yesu ko ka depuis kala. Sala mosala. Après wana ayeko lobi ki na kende nkama. Teko kende na le 6 juillet. Le 6 avril, tu vois, le 6 avril. Tant que le 6 avril, bon, batambola qui n'a pas mona qui moi ba. L'impression de que ça la crée. Tant on a commis en Kamba, tant on a commis en Kamba. Vraiment, de Makamboyo, oyo ezalaki na Bible, oyo lobama na Bible. De ya bandisi kodo kuno ezalaki netiki, ndenge Jean ezalaki na île de Patmos. Azo révélé ndenge baba bana ko la kisanga ikama na ndema kama soza na Bible ndenge Bible koma mais eso sala kaneti ko bombaka mais makamba ngonde kama nde yango wana ngande mutu na bana be ko tuna na lobiki na rai na mutu na buki na soto na tango na tongo na lobi mama moko ya lobaki ki akoyamba ngai na salaki na ndako mamango na tuna lobi mais batombo yo papa yebisingai ya nowe na bana na esa koteni wow papa yebisaki yango nga makambo azo yebisa wana na butu yo na bonzo tozo ata na moi soki alobi ayaka na ye e oyo ya yebisa ngai donc nga makambo akimangisa ebele nazo ebande na ye moko papa ndi moto azo alors eye kosalema nini événement asuko na nga sukisa parce que tozali kosabilili tozali kola ngonga eye kosalema nini nakei na wana mafumu alongo parce que papa moye okutana eza te bato ebele nakaya moni mama na bite mama ngai de pasteur ya Branham mobo yambaka bia papa yambaka na kishasa na bie abia yoko zana presa kwa kendete il faut kutana papa c'est là bato bazonga c'est comme ça ta kutana pa na sala pendingo ana mutu bato yaki pe bato bazongi na natikali pasteur communal habite ngapela ko zoma boete il faut na ye ba ko soma kamono ndenge zokende très bien soki papa le botika ndenga na ko ba pesika nini tikali ofani pe wa OK na poko na lobi sava le lui photo ça tout kutana papa jour na to kutana ki te tongo talani to ya ke kota mama lobi te le lobo kutana parce que ko ya baba na poko wana ale to zoli lisusu na provincial na communal de bazingai papa so ya baba to azo libérer bato azo songa to ke ipe to komi wana to fuka na bengi biso pe provincial ya ka ate to fuka na biso yoso pas professeur à l'objet et bah ici à l'objet ah ouais yo moko comment le balikambo na yo ya l'objet est pas si papa répondre ya les pasteur communal à l'objet pe ya pas les ici les communal tout na na papa ngai le pasteur à Branham o ya mbaki na Kishasa o yo uti ko zona musika petelo ah petelo na yebi petelo ni bon na yaki ni ko baki na ya na kamba moto ba ko to yaki sezogi na bande basi batei na tikala kipo na kutana na ye siko na kina songo lo bini abite songa na yo kende jele sa ko komina ni papa na zo songa na ye boto ya ikapo abe wi bosonga jele sa lo azo kata kabisa bezade ko kata bosonga boke na bino apes bisoma to bimi komina ni sava moto papese ye ko zo biso kende zo bilamba place ovanda ki zo sa ki na yo yaka to la kasi kama ko so to ko ngara butu na yere ni boto ke non na commis desi natali na ba souffrance natala posiki mais bon comme yo so tambusinga ko sangaika kango e komi lisusu ke nazonga lo lisolote nini te ngamba ngalo bakina ya kaka boye vraiment donc na mi mona tisoba moko neti mwana mukemo lo découragement total na décidé pe que était
nde nazosoma seki na ensemble soki na kimangisi nango te parce que eloko nini namonini ndenge bato bakolobaka nabango kolobaka tonyati yango namonini awa sikoyo akolobaka yango te papa oye mpe nasoma lisukami na message yango mpe eza te parce que souffrance mpe eleki ndenge azomenasaka ngai nafana nanga ata kofana nazoma nanga nafana nanga kaka boye oyo nasokolaki na mai eloko nini esalami nabimi na ngai nazoya pa nakomi nakuti mamango papa aboni nabi te nasi nakutana na papa awa biso lobi tozokende papa oyo eza na chance okutana na papa biso kutu bato tozala tozoli komona okutana na papa chance eza te yo eza na chance mpenza makambo ekembangbango na motema nalobi oyebaki nakena esengo te nkamba wana nalobela meme mabe na motema soki okufa toki nini chance yango likambo malongo nini onga na okutana nango ya malongo ya lobelinga to mpe chance yango kasi alobi kaka zonga na egomo chance ande naleki na misa bana okanga biloko na ngai naye pa nakoti nafungoli chambre nakota boye ye wana afali na kiti ola mobali ya liputa te ya feste wana mpenzaka ndenge auti koyamba biso kuna donc ka ndenge afandi ndenge namoni avandi kuna na kiti wana donc namoni na chambre ye wana afandi nazoba mpenza nsima natutami na mire ndenge alobi ozobanga nini yakara nabisaka tokosolola ezali na mposa mpe tosolola donc olinga nasolola na miso ya bato namoni kuna bato ebele moye nasolola na eza te yango naye kozela yo awa po tosolana ndenge nazoloba aza siko na centre dake ayebi lisolo ndenge nazoloba yango naye kosola na yo awa parce que yo ifo zonga na Kinshasa nayebisaki ona biki makambo na yo ezobanda na Kinshasa apres nakoyeba kotambwisa bisika nyonso na kotambwisa yo parce que litato leo ifo etambola oza na mosala monene mais eza makambo naloba nasi nalobeli mpe na Kinshasa mingi depuis nayambi yo na nsima nazolobelaka yo eza biso na likambo te nayebi biso eza petelo lukela ngai bato mais zonga na Kinshasa pasteur communal azali pasteur provincial azali bayebi nini bakosala mpo okokisa makambo na yo nyonso mosala na ngai osala yango parce que temps ya kofandisa eza te moye nakango meme na nkamba ezali te il faut litatolina esala mosala très bien oza na mosala monene ya kosalela ngai yango nayebi biso yoki ezonga aye kolobela ngai mosusu oyo etali nga voilà oyo tokoki kotanda te na baitano très bien koloba wana bitano te aye koloba na ngai ti na ndenge asisanga nyonso ndenge bon alobi wana ndenge akozongisa ngai do alobi nyonso ti esili abisonga ntango alobi kaka ndenge nasutuka boye naye na kiti baza te nazwika biloko bilamba mwasaki ezalaki moke mbangu nabite nakima nano bango peut-être aletraki nga nzela mosusu asa atiki bato kuna nazona na rapide nakoma na place nakoma nano na résidence nano ote natikaki azo ya bato omnipotent omniscient wana nzambo ngai na oto ndima kosalela naye mbango na biso mama na papa na servir na bite na boya na tongo azo comprendre to ke ngana zolanda nano nata na levile moyo uti olanda nano tata liputa so na kuti kuna tena kweba kibo peut-être bazoki rapide to pe na moto bien na yubi ale rapide ale train là mosusu nde na yemba na matango wana na matango na bule wana rapide na komi na leki kuna bato plein na ya pinza bonata la moto yo anafadika nde na tikaki aso ya bakaka na bengi Sylvain moko ayebani na ngito yebani à travers pasteur communal. Est-ce que papa tant que papa déplacé moi moké avec papa là ako déplacé ndenge ka ndenge botika ki avandi ndenge azo ya makaka ako déplacé ndenge bato bazo asala ndenge afandu na baluki kaka mbala moko na keipa na kwa ya kota tribune na fukami na mwa esika ko bata mako na bani ko sema bolimi se pa za papa ni misanga très bien na sali prière na kitina keina komi na bengi passer communal na ici donc voilà oyo mwana moni oyo ngana vivre nde na ekotala ete ya solo nzambe mosusu azali te nzambe ezali kaka ye papa semoki bakokianga e likolo tozozela paradio tozozela enlèvement tozozela e nzambe nde aza na biso esika moko awa na confirme yango tala depuis 2008 ti lelo oyo tala ndenge na sipo tala ndenge na skive parce que bele bazokanisa lelo bazolobaki o te akei kuna mpo bapesa ye mbongo au moins il va sinon c'est bien salle. Voilà, Papa Pichou, merci beaucoup pour répondre présent à l'invitation à Bisso.
Et aussi merci à papa José Costa na souci ya koyoka ete na ndenge azalaki vilipande na batu boye kilikili azoluka soki bani ndenge moto mekana ko amesali ko sala analyse na ye na ndenge na ye etanga yoki pe moko oyo azalaki libanda ye ake koluka ye voilà lelo oyo banzimi présent na invitation na biso tozongisi merci kasi papa Pichu toyebi ete na nguye tata moni mosantu na bolingo na ye lokola mosala ebandi losi ozwi batisimo osi okomi croyant lelo oyo ntina papa atiaki yo bible na motu ezali na ntina po ete mokili bakolobaka ete bakimbongiste mamu na bango ezalaka bilaka papa alobaki ebanvoila balobaki lelo oyo ntina ya bible nde tokomona efo awa na lisungi ya tata nzambe soka apesi biso opportunité kotalisa bonzambe ya papa Simon Kimbangu na kati ya Biblia. Donc bibliquement parlant, nde na wana prochaine peut-être invitation na biso to prochaine émission na biso sika boye to komi na suka to binto kabwana pour la mokolo mwa lelo liloba nini oyo kopesa na ba pasteur lokola yo o tamsusu baswa kita ko ndo ba yebi yo na kombo na evangeli ne lobeli ba yebi lelo yo ba koyoka oppose la peut-être victime lokola papa Josaza victime na ba critique to ba propos ya bandeko ba côté la biso o ba ponamité parce que moto a ponami yambo été apporter correction to pe après sa contribution na likambo il faut analyser yango ye ba papa Josaza koloba yo ka parcours kasi malheur na bandeko ti sikona ba sosoli likambo ya tata Kimbangu te biso makasa na bonne to ko senga tata yo ke la bido lisusu ma ce qui mesure de grâce et ko yaka lisusu bozala parmi bo wana ba ko ya ko rejoindre papa José et le mona papa Pichu caméra de côté la bino nini okoloba na peuple de Dieu ba benga yango bongo kuna na nini okoloba na peuple de Dieu o ba bazuli papa kolanda yo na des volumes na biso to tiko lekisa ya mbote to zonga to conclure na papa José peut to kabwa na biso. Merci beaucoup madame journaliste. Caméra de côté la bino caméra plus. OK. Nazo bomba pe le on a qui va ça vraiment face à la caméra ya Pichu Bemongo. Alors oui, Pichu Bemongo l'homme de la parole. Na nilobezangi te message pe akopesa bana ya papa esangite. Bien sûr tobenga na bakuna bien aimé dans le Seigneur mais tozande bana ya papa. Tozana papa. Ba papa na ba mama biso. Ya solo. Alors message ezali parce que jour ya dimanche quand on a kutani na papa wa meminga yi soki boyoka na centre d'accueil baso be la papa Pichu ya nsele le ezala kingai na koma kiti pa na yawe tanga moninga mona kinga na teni afiki waouh je continue à afiki na afiki oh félicitations bino bana si makamera to tena pa Pichu maboko to bete na maboko la masia poli mu me papa Costa moni na teni ba gauche te oh na ouais biso d'autres alliés to na faki d'autres alliés za pied gauche papa Costa za pied gauche soda soda bon héritier nga héritier dans la fusion la bête à chapeau voilà papa Costa va sortir un peu et comme il y a eu ma tata alors tango papa talingai pasteur provincial en Zuba le balobi petel oyo pesa kibiso que toi encadré ye to commissaire kimbangiste ye asa komi kimbangiste asa kulaki ye oyo papa sepeli pasteur communal a dit papa to komi pesa ka ye de quoi to komi pesa parole na forum de jeunes très bien mais etondi si bato parce que makambo ya zo bimisero papa lobi na sepeli parce que na ngongo na monike lingomba na ngai komo tonda na bato très bien abi ngonga ngonde yango na monike bana nango bazali banda ngombe koki sala musala zo lisaba voilà papa José qui fait son entrée voilà il va arranger son insigne ngombe na simbarté papa Enoch tu seras obligé de nous rejoindre sur les plateaux papa Enoch tu nous rejoins sur les plateaux parce que et quand il y a ba gauche biso to ko simbarté faut bongisa ye et là ta mela penza ndenge yango ezayelaka pour comprendre et papa Enoch s'il vous plaît rejoins-nous sur le plateau rejoins-nous voilà
obongisa nanu parce que yo bozali soda etataki mbangu epesameli biso nzela te tokoka kosimba bere oyo ezali déjà ya kopambola donc voilà awa namoni soda poto awa namoni papa Costa kayenga na 1-0 sanga pena ya na tenia fiki poto na match nil tenu zunganisa et na bere zoloba OK bato bazota bazomona héritier na mapinga voilà OK na nzembo alors yango wana donc message ezali ya koyebisa bana papa bisika nyonso bazali nakoloba même ba bien aimé dans le Seigneur po boyebaki ndenge tozali awa ngongese ekoki Paul ayebaka yesu te c'était persécuteur mission na ye na nzela Damaseke ezalaki nde akanga bantoma bakende koboma bango na Jérusalem soki otala komona liwa Etienne ye nde moto azalaki wana kopesa mitini bato bazobome batiki bilamba na makolo na ye donc ye nde azalaki chargé de mission mais ntango akutana yango lokola alobi te pourquoi me persécute-t-il toi sai Kristo ozonoko mais ntango acomprendre asali volonté ya Kristo Ananias atie maboko amoni lisusu abandi kote ya Kristo atiki doctrine azalaki na yango bato bele bazokanisa ke mobomi na ezalaki nde ayebaki nzambe te non azalaki koservir lingomba na bango azalaki na kati ya religion yango wana ngai mpe ndeko na ngai ndenge avandi tozalaki na kati ya religion mais religion yango nde kokokana na ndenge mokanda ya nzambe ezali koloba na oseke mopepe péri par la main que des connaissances voilà nde Saoul ntango acomprendre azwi connaissance aye koloba na acte 24 alobi que je sais réalité de mes ancêtres yango wana ngai mpe na ngongo nazosalela nzambe bakoko na ngai yo mpe ozoyoka yaka nzambe mosu azali te Abraham ayambaka bazambe misato tezali bambuta na biso papa Kisolokele papa Dialugana papa Diangela Kutima bango wana na kati na bango nde papa Simokimba yango wana omoni Abraham azalaki kolobela kaka moto moko koleka ndako mosali na yo te nakosala eloko nakosala boye soki nazomi na ngolu yango wana napesi kaka mwa flash wana na mwa bekitiri wana po esunga bango balongwa na kati ya libunga na bakiseli bango ki makomi elobi soki Ezabe na biso wana atikelaki biso bana te me mboka to mpe mokili na biso tikala lokola Sodome ekoma lokola Gomora. Merci beaucoup pour la précision et j'espère que la femme de la Bible parce que la publiciste. Oui, mais maintenant papa lobaki na ngai ki nasala mosala sikoyo asepeli nasala mosala na mema watembele na talaki asa asilisanga makoki naza na eloko te na kosala mosala ndenge na kobana ndenge nini ngama moka kabo ndenge na sedika kabuye na kosala ndenge nini maintenant yo kaka na pokwa papa azobisanga ki pasteur moko auti Canada azoluka yo yebi azalaka na message akoma kimbangisa bio c'est l'union qui fait la force. Oui. La pauvreté, c'est pas Kimba. Or, le Canada, avec les astronomies qui m'ont balé qui m'ont connu. Pauvreté, c'est Kimba. Papa José. Papa José. Papa José, papa. Azala qui n'est pas comme un Azonisi. Papa Zala Bandile de la Coupa. Précision dans ça, parce que Minga Matman, toi, Napolé. Et bien, au Kamara, Mingi bas 8 ans, il y a retraité. Biso pratiquement Minga Matman, on a bandé news. Kasi papa za pauvreté lelo ba tuna maman falon osala ndenge ni na bana na yo okenda ndenge ni ti lelo menga makimbango YouTube na futi biso te to okende 3 ans 10 francs ya YouTube to ebi ya monter mais on vit to travail to diffuser pas d'abi image ya kitoko mais osala ka ndenge nini ba koko sur YouTube ba youtubeur ba yebi peut-être c'est un secret que je pouvais garder mais na bimission lelo pour nous fermer tout se soutenir pas parce que vous avez mais on n'a pas de piles en fonction donc c'était une précision sans polémique sans rien maman papa qui m'a pauvreté si les gens ont 3 ans YouTube a des complications de monétisation et qui et pour votre information pourquoi monétisation YouTube a retiré
parce que les documents c'est qui biso non te fournir ya moté à récupérer une monétisation donc dans le bateau ça on fait mais les maisons côté ça bon moté non c'est fatigue pas on est là on arrivé papa on était présent chaque dimanche on travaille et nous voilà dans les émissions tout ça pour accompagner les conservateurs de ta monimo centre pour tant maman fala bandegona pour limbisa na tant maman fala nazaki à tracer nzela maman fala nazaki kosala na ndako ya mutu femme de ménage nzamba ebaki yango aka aussi te atangisi maman fala na technique na ye lelo to mona ni ba technique et lelo ba papa na ba dosala encore taper na terrain veste à la ti mais les gens ne comprennent pas même mon dos de veste wa technique lina ekaka nzima ekaka nyonso ekola na facilité en tout cas papa na santo na ke sikozomi yoga biso ndenge papa tutu alobi basasu batechnique po ekokopesa mpenza esengo kasi papa José mot de la fin pour conclure vraiment nakei molai mingi bon nasepelaki mingi avant nana rejoindre papa mobali ya liputa omoni eloko ya monétisation eza bien peut-être tokolobela yango eza bien pour monétiser peut-être bamakambo mosusu babiloko mosusu mais yo nzambe peut-être aretirer yango parce que alingi abatela yo na eloko moko boye nzambe soki alobi apambola yo akopambola yo na bandenge moko boye monétisation eza mabe te okomonétize no makambo mosusu mais makambo ya nzambe okoki jamais kokommercialize yango kombo ya nzambe bokoki kokommercialize yango te. Par exemple, papa Zoloba, Balamoko, pas et kati publicité. Il y a moi c'est sous-vêtement. Botanya moi c'est sous-vêtement aussi ici. Papa Zongeli Goloba. Bilo Golobo me la masangate. Papa Zoloba ou bien ba choriste ba Zoyemba, Balamoko et katani publicité ya masanga. Maintenant vous la publicité ya Nzambe na Satan Balamoko alors que Dieu ne se mélange pas. Donc mbongo ekoya na ndenge mususu. Nga na expérience wana na yebelo na zoloba makambo nyonso esimbani na maboko na ye mosala ozosala eza bénévolante même bible elobi nyonso tozoseme il faut to récolter lelo ndenge toza boye ozoseme eloko moko na ta nyonso eleki banda ntongo ti oyo eza azar te oseme mpo récolter eloko moko e nzambe atikala na miwa motu te sacrifice nyonso oyo osali ekofutama d'une manière ou d'une autre. Derrière chaque sacrifice, il y a toujours une bénédiction. Alors, maintenant, au moni papa Pichou, dans la papa, papa est ici, dans la zone tabango, donc comme si Bakendi, je les ai libres. Nous la vivant. Tant on a première fois dans le centre d'accueil, dans le témoignage général, je crois que tu vas première fois dans le centre d'accueil, tant on a coutani na papa, non, pardon, on a ça là 3 jours. Ah, il y a un magaté. Il y a un salaté à 3 jours. Il y a un passé comme il y a un ballon de premier jour, Banda Tongo, ti 19h. Babo Kotsanga. Deuxième jour, Banda Tongo, ti 18h. Babo Kotsanga. Sans Kolia, sans Eloko Komela, Eloko Te. Troisième jour, nango, na sali trouble na centre d'accueil. Na ba moura ba like wana na ba pied gauche tout ça, désordre au saranaté. Bon, on a aussi l'église à réveil, ba isinga ke nzamba za na kati ndako. Tant que vous allez à l'église à réveil, tous autres prier pour au moins la nzamba. Aussi le suko prier OK là. Mais ba isinga ke nzamba na kati ndako yo, babo okotsanga na bino, il faut ça troubler. Il faut na mona nzambe wana. Trouble à mon saranate du Tumbabu Ténéré du Mahane. Oh. Comment on dit? L'esprit où le Kenda. Le royaume de Dieu appartient au violon. Hein? Oh oui. Alors, ma moni était Tiboutou. Ma zone qui l'a là. Nous avons déjà, dans ce décidé qui n'a pas dit, ma cambo ici. Non, rien sauté. Non, rien sauté. Tant que nous prions à l'église à réveil, au Sambé, au moins nous embêter. Il y a des boyoki. Mais quand on a dit que les enfants ont et ça c'est grave. On a décidé plus jamais. Dans un message, il y a audio, il y a vraiment, on a continué pour yoka. Maintenant, tant qu'on a Boutou,
vers comme il a beaucoup vers 3h du matin. Namoni mutande ta porte. Nabina ni na 3h du matin. Bon, nae quand même na zuri do la tiembo na tala boy papa kianga. Oh, papa ki mbangu kianga ni wa zawana. Na veste. Oh. Nabi mais mutu nani ya yebia. Na banga yite na fungoli porte. Atalinga bunda pe na tele na bi mais oh. Mais yo papa oyo aza pour la salle d'accueil. Abi oui ezanga. wow. Dans la Bible, non, yo yebi en dengeni, o yebi adresse nanga, et ko yebi na appartement naza. Ayebi singa lobi nzambe ayebi ba adresse nyonso. Na vraiment intéressant parce que naza na besoin na ye. Avant d'habiter, toujours ya hôtel ma koti, mais ya hôtel. To bali ko sola na ye. Ayebi singa lobi ngam tu na sali ke au mona ngate 3 jours. Parce que ma camboza nango na linga quitté to solo la mokuna. Na linga to solo la mokuna. Ndoto te. A cher au téléphone. Te za na ndoto. Eza pour la cher te. OK. Eza na ndoto. Ah, on a signé un ndoto ndé. Na c'est ndoto oui. Très bien. A linga quitté to solo la mokuna, a linga to solo la mokawa na kati. Ozo na place wana. Si. Ozo na baki na ngapo. Alinga quitté bato ba yoka mamna bino. Si ko na linga ba na koloba boye, abi ozo na besoin koloba te. Na yebi ba kamunyo solo elaki. Mais yo yebi ndenge ni makambo ngana ye na lobi kutu abandi boye bisanga makambo tout oyo na yelaki après apesinga solution sur place apesinga na 3 eloko moko boye nalingi koloba te ozomona donc ils ont rejoindre papa mobala likuta Papa makolo. Ye papa makolo. Ngai ne papa likuta. Papa likuta. Donc les autres ne n'aiment pas. Et là il y a souka na bwe koloba. Moi les gars papa mobala likuta lobi. Papa atikiye azo ya mabatu akebuna la chambre kutani na Yesu. Nzambe azana ba domaine moko privé. Oya kopesa mutu te. Yango Bible lobi nzambe azana nzamba jaloux. Donc gloire na ye akopesa mutu te. Miracle batu bakosala na bango. Mais ça va domaine moko privé oyo ya ye moko mutu mususu te akoye présence. Omniprésent, omnipotent, omniscient. C'est un domaine ya ye moko. Maintenant, au moment où papa qui m'a fait azalaki ko manifester ba domaine oyo nyonso ya Nzambe. Papa qui a ndenge aza wana azo manifester pe nyonso. Tolobaki ke tokolobela ngo na ba prédication, tokolobela ngo na ba façon ebele. Nzambe aza na ba domaine privé oyo apesaka mutu te, omniprésent, omnipotent, omniscient, eza ya ye. Tala exemple papa qui m'a bamoni na mwana azoteya, bamoni na Goma azosala miracle, en même temps aza na prison. Baye komona Yesu na Lubumbashi azotambola na ye. Donc 5 papa qui mbangu de gauche à droite, mais aza mutu moko apanzani partout. Batangi tous les 5 wana soki 6 ou 7 je ne sais pas. Balini bango nyonso na Lubumbashi batandi bango wana mutu moko bakomi 7 personnes. Basi bango nyonso batie bango na prison atikali mutu moko. Ba domaine wana mutu amatakita mutu moko te akoyi kosala ngo. Soko lobi sorcier akoyi kosala ngo sorcier alala. Pasa la refa là, après la bimini, et pas bimini et moko. Après on pense à la partout. Voilà, c'est qui peut pensionner. Oui, mais papa du mangu, bozo sur la bouée, asa déjà la mwanda, asa déjà la tamba, asa déjà côté kuna. Voilà déjà la domaine en Nzambe. Mutabo ça la moté. Jésus a ça la kia. Papa du mangu a ça là. Donc tant que solo baké, timbangu a Nzambe, eza na ba angle belé. Et puis Nzambe azalaka mutu. Ndenge te ndenge bakosa biso ke o Nzambe aza esprit, Nzambe aza esprit, non. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Basali ata. Donc tant que nous sommes mutu, tu dois comprendre que asali la ressemblance à Nzambe, c'est-à-dire ndenge mutu azali ndenge pe Nzambe azali. OK. Tolobaki yango awa,
Parce que ça la ressemblance na ye. Celui qui alia kaka, nzambe pe alia kaka fungwa na likara. 100% homme, 100% Dieu. Voilà. Voilà ce qui ça. Jésus peut manifester qui a tant que moni Yesu, to moni nzambe. Aïe la ressemblance nzambe mais Bible zoloba, il est à l'image de Dieu. 100% homme, 100% Dieu. Jésus a dit menuisier. Nzambe ya menuisier. Qui a pour y appeler boyo mais yon devenu ou mais tout ça. Ba fingier. Aventurier tout ça mais nzambe. Menuisier. Tout ça. Nzambe. Tala Yesu tanga c'est que ça Lazare. À quel temps comme Aléli. On nzamba rolé la tête. Et tant que muto Aléli. Mais tant que nzambe a sécurisé. Voilà. Naja 11. Je suis pleurant. 100% homme, 100% Dieu. Et tant comme Aléli, étant Dieu a sécurisé. Voilà. C'est que ceux qui disaient que tu veux dans ça. Pourquoi ah bon? Tu as commis sur le Tina. Ils ont choisi à monter ah bon? Papa, et puis tu n'as pas payé. Ils ont choisi. Ils ont Très chers abonnés de Menga Kimbango télévision, bayi internet, bayi no nyonso ba nekongo bino bwako kabola, poso moko na nzambe zala fier, zala na esengo ete poso yo zanango, yango nzambe alati andimi ko ya ko récupérer la brebis perdue d'Israël. Oyo lelo oyo ngai na yo. na ordre, na puissance au bimisa Magedo. Yebisa bato ba okanela nga wana bakelo. Oh, Papa José, oh, tu commis. Oh, tu commis. Mais Papa José, depuis mon qu'il est bandé, une fois, il s'est demandé. On a pouvoir. Oh. Quand papa zo sambe de la chapeau, a lobby ba France on a lobby. Donc, Nazara doit y avoir Mageddon dans n'importe quelle circonstance. L'église était un mouvement non violent donc. Et à Mageddon, quand il faut zoyer, on va boire que on a. En ça le lot. Quand il faut attaquer, à Mageddon défendre. Bah comment m'appelle parce que basé ndenge papa bimse que on sait que bazingi donc bazo ko arrêter bon gars na musique. La musique bah comment te bah pour ça là. Très chers abonnés de Menga Makimbango esengo zali ya mingi tango onde ba revenir mon canal nzambe ko ba arrêter. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Donc ngai pe na sana esengo soki na yambi e bana tata mo mosantu ba ekoloba pona kombo na ye. Mona yesinga biso soki awa. On vous dit merci et au revoir. Papa José, Mbote Yasuka, Papa Pichou Mbote Yasuka, c'est fini pour aujourd'hui. Moi, je crois que nous avons des athées à niveau de 8, mais nous avons la présence de Moko et Zaliawa, nous avons Papa parce que à l'Obaki Yango, il y a partout au de la Makambo et Azawana. Donc, la PCA, nous savons. Banga te pour décider de mettre ça dans ma caméra. Non, banga te. Vous savez. Ingeta. On appelle la chez Tondele. Papa le verra le tien. Tondele, tu fier au Kidi, hein? Tu fier au Kidi. Ingeta. Ça.